Gloire Kita. Papa Kita Bongo. Papa Kita. Bineno. La police est comme une intimidation et menacé Bandego Bazakia ou Bazaki Libanda. Bakangi de Konabiso Gires. Bandi ko BT Nam. Basuli au BTT Bani Bakota na siège. Bao Bazana siège ba celle de résistance Baboy Bakota Ti. Babeti de Konabiso Lisasi pour aucune raison alors Azaki a concerné. Aninga bakimi bako bazonga na kati ya ndako ya lupango polisi bibino zo 50 € landa ale akanyi kamali jas batie na jeep bino martin fala ezale ki Felix biso to zaba di progrès to continue à mettre 6 bino mamo kamana sa défense kima polisi beti masasi oh lelo susu na 3h mimi ndio wazo congolais awa na sela fayulu awa na eside policier wana yeba gata odesemi yo makila jese kolanda yo peuple mourir toujours chaque fois Vandi total quelques minutes il gagne pas même 30 minutes total boy jeep et to vande ga ko to zaida distrait mamo to bani bamba simba bango kanga bango ye to kimi siko to kimi sansi ni biso mbale na kimi boye ye ba kimi ko ta prince ba kanyiye Mbila abaluki na sima nzeta mbila braki ta témoignage des gens ici affirme et confirme le fait que quand on décogirait sa union sur Bozo, ça, la président Martin Fayoulou a connu Bango, ils a insulte de Fayoulou, ils a dit Kofinga maman Fayoulou et Nazo Bomayon et on tire sur lui. Je me pose la question, est-ce que cette police, ce n'est pas la milice de l'UDPS qui était alimentée? En tout cas, nous n'allons pas accepter qu'on continue à nous tuer comme ça. C'est pas possible. David Kalala a été lâchement abattu par les militants de l'UDPS. On a essayé en justice sans suite. Mais en tout cas, cette fois-ci, pour Giresse, c'est une occasion pour nous aussi de rendre justice à David Kalala. Touti kolela bande ko bakufi na prison ya makala. Sikoyo bayoko boma na siège na biso. Tozo mituna wapi siko tokoza la sécurité na mboka oyo. Ce qui est pas bandit, on doit comprendre. Mais c'est la police où il y a les gens pires. Bayoko boma camarade na biso et puis bakebi sibango ke biro bato fayo. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Mbote Nabino, bonsoir, bonsoir, à travers le monde. Awa, na Congo sur cette télévision, de Sarabino, Tozaramako, Nabino Sika, information Zali, liste Nabino Sika, information Zali, P, Litoy Nabino Sika, information Zali, Bandeko Balandi. Comme vous le constatez, vous allez en plein boulevard triomphal, l'avenue de l'enseignement. Awa, vous allez dans un siège, il y a SID, où ils allaient partir cher, il y a le président élu Martin Fayoulou Madidi. Alors, la nuit, il y a lundi, mardi et lelo, il s'est passé quelque chose de triste. Babomi manko il y a des militants, il y a décidé awa na kati, il y a siège vers 3 h je crois pour avoir précision na élément de ça le ndango le roi tout ça kali konabino et c'est quand information ezali toye rapidement na siège étant que bana mboka pour toye ba qu'est-ce qui s'est passé exactement na ndeko militant oya kufi boye ba kombo na ye tout à l'heure na bandeko to savoir tout ça ndeko moko mbote ndeko na ngai mbote monsieur journaliste boni d'abord nous avons passé matanga munene to kufisi les grands résistance Giresse donc ndeko Giresse ce que yebisa biso beaucoup futi Giresse parce que ba bengi biso toye tongo
eza nini au juste akufi ndenge nini abelaki asalaki nini tobe batutaki na mutuka nini ndeko Girasi azali résistant ya siège national tovandi kaka na butu ya ba désert ba policier baye ebele na liboso ya siège national bino bokota bolungba wa tout ça boyotema kele bino bozosaka na fayu bozosaka na président de la république bino kutu na badi progrès biso badi progrès toleki bino tokoti na armée tolakisa bino pouvoir eza pouvoir na biso bosakana kota na lupango bayi policier balobi ke biso badi progrès bami prononcer bere biso badi progrès toleki bino ba soi-disant ba résistant bokota na lupango toloba bino bovandi libanda oh mais papa biso tozali boso mpo na biso tokengela temple ya président bino siko aboyi kosala nini aonoyibayoa lekamata camarade wana Giresse bete elikofi na kingo camarade Giresse akwei kokweya camarade Giresse akwei baninga bakimi bazonga na kati ya ndako ya lupango polisi bibino tosakani tokolanda ale bakanyi camarade Giresse batie na jeep ta batie na jeep bayebisi mokonzi na bango ya nini awa ya pire alobi mutu boke na bobaka ye liboma na botika ye kokiti bakiti quand j'étais bino monde bosali nga papa na nga koyeba makambo président oyeba makambo yo président bino nani Martin Fayulu président bino Martin Fayulu esa leki Félix biso tozaba di progrès to continue armée to sisa bino alandi camarade wana kobeta ye mbala moka mana sa défense akima police abetie masasi pouf wana makambo koloba eleki wapi na siko tozao na bisiko tozali soko moni ba mandala là tout ça donc siko na 2h du matin ndeko tozosenga coalition nationale eza ya boye te po tolingi te batiweri bato bakufa pepe congolais kufa chaque jour ndeti boye talaka police abeti mutu bali mukonzi na zotuna yalbi yo ko beti masisi po ote mukonzi na beti masasi na loboko pona neutraliser ye na beti masisi loboko no bomiye mukonzi na mdazo baka obomiye yazo na beti kota le kota no kite bako récupérer zopane donc babiloko wana biso eside tozoboya yango siko lelo soki boyoki ba militaire to ba soldat ya eside batomboki pona liwa ya ndeko na bango bokoloba nini kaya bateside balingi badesote mais biso tovandi na biso toza na besoin ya unité toza na besoin ya coalition nationale toza na besoin mboka ezala na kimia mais oyo bazoya kotake biso ntina siège elakisi ke Martin Fayulu aza grand akotikala grand parce que kolandaka ntina kati ya siège national kobomaka bato na ye ezolakisa sini ya mabe ezolakisa sini ya mabe toza na mawa toza na esengo te donc tozolela ndeko na biso merci beaucoup zalana wana ndeko mbote d'abord mbote papa journaliste ya lobi que bo bayaki vers 3h est-ce que bo saki mobulu po ba soda ba pekisa bino nde sali que ba tire na ndeko to pe nini eleki tumeli ba soda bon tere nga naza résister même ligne na nulis naza mwana mulopwe trésor lola na même ligne tosengi na président toyaki événement wana na iner mais tosengi na bandeko na biso ba policier musala ba kosala ya kotombe na bien te ndeko wana azali na ka victime ya makambo auti musala na ye na siège national mais ndeko ake kofunda ye akokosele makambo azwaki mbongo na ye mais taka bino ba policier boyine événement awa eza parti politique ya Martin Fayulu oza président o ba congolais peuple congolais votaki na mboka to votaki monsieur Chilombo te to votaki monsieur nani Shadar te Kabila nde azwa batu mibale wana apesa bango bokonzi ya muyibi biso to votaki Martin Fayulu siko Martin Fayulu bokonzi na ninga bien bino bokomi ko bomba résister Martin Fayulu osenga ba combattant na Congo ba kufa trop te papé ten ki seke dia mulu makufaka ba combattant ba kufaka belé to monaka Rossi mukendi auta ko kufa bandeke belé na yolo na ngingi teseka pangala ba dekaraka ba combattant ba kufa belé le to ko mona monsieur Chilombo asibo konzane nga moyibi bandeko ba congolais ba ko kufa trop ndeko na biso na scène nationale ya kufi po na victime ya policier siko na minute encore na ezali wapi corps na ye eza na cinquantenaire ba tiangwana président Eli Martin Fayulu to votaki na Congo akokita wana mais to sengi na ba policier l'événement ba ko sala ba kende Nord Kivu na Congo Nord Kivu na Est ba kende na Bunagana bandeko belé ba ko kufa pourquoi ba nka na capitale place oyo sénateur na banga zali au numéro 1 président to votaki na Congo
Chilombo to foté été mais tout le monde ba policier o ya Chilombo ko boma congolais policier ya Chilombo ba tika ko boma congolais ndiko na so kufi ana scène nationale et belé to na matanga so mona mandala la oyo mandala la bandeko tu bala tiango. Très bien, merci Ndeko, merci beaucoup bandeko balandi Ndeko Jires o azali moko ya ba résistant awa azalaki awa vers 3h oyoki en tout cas oui to zo appelé cordon ba betie masasi on nous apprend que ba c'est cordon boni. Ouais, bien Ndeko nanga journaliste. Yo l'air likama kameleka ozaki. Non, j'étais là présent moi-même. Yebisa ba imbo ba rola na bisa à travers le monde tout ça na Suisse partout ba otu balinga président Martin Fayulu d'abord a toza wapi o expliquer ba toza wapi puis nini eleki exactement na butu ya lelo. Merci Ndeko nanga journaliste papa na lo baboye. Omoni mboka na biso. Bandeko nanga ba diaspora. Ba congolais tout boza libanda mboka boyebaka. Mboka yo to na insécurité makasi. Pona mboka na biso moko. Bandeko na prison plus de 1000. Chilombo auchi mboka auchi China yawa. Ya malonga sale alobi le côté. A félicité ba leopard. Mais bandeko des national ya na bo sala ngo. Lelo susu. Na 3h mimi ndio congolais awa. Awa na sela Fayulu awa. Na décidé. Na lobi Général Mania tala mona général musala yango yo okope de chance na ebele pona ba policier na yo tia wana yango to ebisi yo ke ominde na biso ka yebisa ba yimboka eleka kindenge nini basola ba ye ya tumolaki bango abe bo mabanga po ba tirer sur ye eleki ndenge nini ndeko na biso Jires abomi ani criminel ni nani ba ye awa makambo ya biso entre na kati ya lopango moko na biso ke benga bango baye awa débat isolo ndeko nanga boma moto omuna ndako to bongisa biso na biso mais moko na jiba kiti aye abome biso ndeko na biso Jires bozaki libanda wa tozaki ya libanda to biso moto yebi moto awa ngaza awa ngai naza awa na lobby bomi ndeko nanga leki nanga pe su Jires mais policier wana yeba ke ata audience emi yo makila Jires ko landa yo Général Mania yebaka ba elema ota mwana bango Général Mania na loba na yo tala mona tala ka yo moko ha tala yo moko ba bomi ndeko na biso lelo biso na bino toza awa mais nzambe nda osungami teni wana baada kolata weza na teni te ngape na teni lobi omona ngape na teni mais nzambe na ngai akojije bino Congo eza biso nyonso za mutu moko te Congo eza biso nyonso za mutu moko te boye ba ngo bien eza mutu moko te ba ganyana mabuto akenda wapi ba ganyana mabuto akenda wapi Kabila baza wapi bongo lelo yo eyo sila ngamoka esila kamingte pouvoir militaire un policier aza muto oyo azaka au milieu du village pour na kabula te pour mutu akoya wana aza mobali ya mama na eza Congo mobali tous les présidents koya wana ndima e mboko eza biso nyonso yango na bino boye baka mboko eza biso nyonso boye bien te bayi diaspora boye baka ta Congo eza insécurité makasi insécurité leki makasi prison makala eloko nini ekosala ke insécurité na persiste boye eleki makasi parce tomona mais Félix asécurisé peuple congolais te donc to parce que ne babaka il devait être ngolaka ça union pour la démocratie et progrès social ils ont on a progrès social te non il y a rien dans ce pays il y a rien qui s'avance il y a rien chaque jour au koufa le peuple mourit toujours chaque fois pour ne pas faire misère leki na mboko oyo misère leki na mboko oyo pour na fati. Merci beaucoup, madame, messieurs, merci, je crois, bozo comprend, bozo mona, alors to côté nakati, tous avez mon corps, il y a moi, cadre, papa Adrien, tout me solana par rapport, il y a ma cambo collé quand même. Ok, mon contribution de Zalaki, Nanenga Libanda, Toki Makele, les Olega, Nanenga Kati, Mena, c'est Zaki désert.
aki vers 2h so tovandi libanda totie radio toyoka misiki tanke baregistra tofandi na ndenge ya bashe toyoki makelele ezoleka na ndenge ya kati ote kapita azobunda vie matu na kati na leki vie obunda ndenge nini na leki toye tofongoli porte totali tomoni mwa menasi vie abandaki kosalisa ye esili apasuki elamba abimi libanda alobi boseranaki ezwa bapolicien tobengi comme blague tomoni alongba akende soki okezwa soda okezwa yo vie abeti yo okezwa basoda na ndenge ni tomoni yango kaka comme blague ti tovandi wana libanda ziresi oyo batiyele ya masasi awuti na kati alobi yo okezwa basoda vie abiti obeta yo bambata yo abeti yo mpona kozanga respect okezwa basoda kezwa bango tokotala bango mpe place bakokotela tovandi totala quelques minutes elekaki pas même 30 minutes totala boye jeep nde tovandaki wana boloko tozalaki dia distrait mbala moko tobandi bambango simba bango kanga bango ye babrake biso masasi toforce porte eza kokanga deja bao bazalaki na kati bakangi porte tokimi sikoyo tokimi sansi eniki biso mibale nga na kimi boye ye pa kimi kota prince bakangi ye nga mpe bakangi nga kota ya pembeni ya mire ti bakangi nga na pembeni ya mire babandi kozongisa nga ye mpe kuna bazozongisa ye tokomi awa wana mpe na bakangi biso babandi menansi babandi kozwa na bambongo tozalaki nango na bapoche kutu babandi kozwa deja bamenansi na bachombo ekei baye na biso ti awa bovanda wana bavandisi biso na se babandisi koyo kobeta biso peti wanga oyo babomi jiresi alobi mokonzi likambo oyo bobetela biso ti bokangi biso boye toyebi yango te nani akebenga bino ti boye boye ote bino boyibi mutu oyo moto na bambongo azalaki nango bobotoli yango wana kezwa basoda mokonzi ezali likambo ya famille yaya na ye mutu abeti ye ti akezwa bino bapolisier tokomprendre te akezwa bino na ntina nini akezwila bino ote bovanda wana nga navandi mokonzi na mitosi na nga tobandi kovanda ti tovandi wana babandi koexplike ti babandi koexplike babandi kobeta ye mabanga babandi kobeta ye mabanga pu babeti ye mabanga na mokongo mokonzi bobeta ye boye ndenge nini ote yo ifo tobeta ye azoloba ebele ifo tobeta ye abeti ye ti akimi na ndenge ya ndenge ya likolo boye biso mibale tokimi nga na kimi kote ya katoli ye mpe akimi boye kote nga na kimi nakebatama kote na kimi sikoyo naketala bapolisier mibale bakangi ndeko na biso mpe babandi kofuye ye jiresi akimi kote ya mutuka nga mpe nakimi kote ya batoli boye na miri boye siko nga kote na kimi na camoufle natala basoda yango bakangi mutu moko boye bana bafuye ye ote mokonzi bozwi nga de ya mbongo botika nga kote na ye nalingi nabombama basoda baza oyo bakangaki wana ya biso babanda obotola mbongo apari jiresi na nga bafuye ye bazwi ye mbongo balobi botika ye lokoyo bazwi ye mbongo abandi kolela batiki ye nga naki ye na ye batama nabatami na nsima mutuka nazwi eloko moko na finiki boye natie na mutu nga bamona nga te nabandi kolenga nayoki jiresi kote akimaki na ndenge mutuka bakangi ye babandi kobeta ye pupupu yo ozoyoka te pu bakoti ye na jipi soda wana alobi te oyo mpe tomona neti liboma botika ye osuki na ye ezalaki ya kofongola bandi suki botika ye aza liboma babwakisi ye bakiti ye na jipi bakotiaki ye babeti ye aye sikoyo na porte abandi kobeta porte ngungungu bofongola porte nakota bino bokangi porte bayaka tala biso babenase biso na libanda bino bokangi porte ndenge nini menasi wana asalaki na ndenge porte eza de arrete abaluki boye amoni basoda yango alobi omoni bino oyo bosala bozela lobi président Fayulu lobi papa koyeba makambo ayo yo Fayulu yango aza nani libola mama Fayulu so sali baje tobeta yo masasi soda wana wuti na jipe akiti abeti eku abeti likofi akwei kokwei alamuki
ah mokonzi bomenase biso boye na parti likambo ya biso moko na ndenge ya ndako tosolola yango bino bakebengela bino bakebenga bino mutu abengi bino na makambo ayebisi bino ke bayibi ye moto yango ye azalaka na moto ou bien yateka nguba ti bobeta biso boye boyeba yango ke lobi présent Fayulu akoyeba makambo oyo yo soda wana ayebisi yo ozoganga tro yo namona yo zela yo sosali bate na oboma yo ah mokonzi obo akimi na nzete ya mbila abaluki na nsima nzete ya mbila abrake ta mokonzi ti bali eleli mbala moko na bimi abi yo ganga liso aye atali amoni mpe na beti ebali azalaki na kati ya jipi deja ti babeti ye masasi ye akiti bakiti ye na jipi azomona ndenge babeti ye masasi na ndenge bakimisa ye ele babeti ye masasi soda wana ye atiodini abeti ye pati pu loba lisusu wanda oganga ti moninga na ye aye akangi amasa obeti ye masasi alobi te nabeti ye na liboko nabeti ye masasi alobi te akoyi bongo ndenge nini soki na liboko ifo aganga me aloba lisusu te ndenge nini alobi aloba lisusu aganga Fayulu aza eloko ta Fayulu oyebi ke bino bato ya Fayulu tokanaka bino kiti ti bayebisi ye oyo ayaki na basoda kabose wana bayebisi ye yo omoni ndenge aza wana tipi wana babetela masasi yo kima bakimisi ye abani mbango amati na jipi mpe ezolanda ye mpe azokima donc eza neti baprotege ye bakimisi ye mala moko babeti porte bofongola porte ya masasi wana boyoki ebeti eleli na nzoto ya mutu jireti akufi ti bango nyonso bafongoli porte nga kote navandaki na ndenge babanda kobeta biso deja mpo naza deja awa oyo nyonso tu eza masasi nini bamunduki wana babanda kobeta nga masoko ya munduki bakroshi wana oyo nyonso tu makila ti babandi kobeta nga namoni ntina na koganga mpe lisusu eza te na ye natali peti atali nga mpe ya na misu jiresi simbi ye nyonso makila na ye ovie pu akangami tolongola ye wana tolongoli ye tolingi tomema ye na balabala ani na libanda kaka na lupangu totya ye wana te bozongiseka place babetele masasi totali mpena lidusu wana eleki munene ezwi ya parti ya mokongo ebimi koto oyo na tolo tala libulu ya munene ti akwei akangami mamoko apemaki kutu pa meme 30 minutes c'est trop 2 minutes mamoko akati ti akufi sur place na ndenge tobandi kobenga bakonzi ti ndenge boye apart sa mpena oyo nyonso tu namoni oyo eleki biso bakoteli biso ntange baresistant na ndenge babomi ndeko na misu na nga moko namoni mpena sur place na bashoki oyo naza nango babeti oyo bakangai biso mibale boye venema ndenge eleki mokonzi. Merci en tout cas. Bonjour Adrien. Bonjour. Bon, en fait, tu es juste à un siège, on nous apprend que je reste au Babeti Massassi. Mais comment expliquez-vous, pour comprendre l'événement Oyo, pendant que le président élu a un processus, il y a cohésion nationale, lui en tant que cadre? Bon, en fait, je ne sais pas si je dois vraiment parler et faire des commentaires parce que la personne qu'on vient de tuer, Azam Moko, est un combattant très engagé dans la partie. C'est avec tristesse que je parle maintenant. Mais comment comprendre une telle chose? C'est moi, la question que je me pose, est-ce que cette police n'est pas venue en mission punitive? Parce que ce n'est pas pour la première fois que la police vient dans notre siège, pille même le siège, tire à balles réelles. Ce n'est pas la première fois. Et quand on vient, vous sentez que cette police a une haine viscérale contre le président Martin Fayulu. Nous ne comprenons pas pourquoi. Les témoignages des gens ici affirment et confirment le fait que tant qu'on décogire Sabignon Sobozo, ça, le président Martin Fayulu a koye bango, ils a insulte ya Fayulu, ils a dit kofinga maman Fayulu et nazo bomayo et on tire sur lui. Je me pose la question, est-ce que cette police, ce n'est pas la milice de l'UDPS qui était alimentée? Est-ce que cette police de l'UDPS, ce ne sont pas la milice de l'UDPS de Kamena Sapou qu'on a récupéré? La police. Parce que comment un policier formé,
qui connaît sa mission, Akoki Mutuso Katani Komba Fayoulou, haine viscérale contre Fayoulou, c'est quoi? Quelle est cette raison-là? En tout cas, nous n'allons pas accepter qu'on continue à nous tuer comme ça. Ce n'est pas possible. Davin Kalala a été lâchement abattu par les militants de l'UDPS. On a essayé en justice sans suite. Mais en tout cas, cette fois-ci, pour Giresse, c'est une occasion pour nous aussi de rendre justice à Davin Kalala. Ça ne va pas se passer comme ça. Cette milice-là est instrumentalisée. Cette police-là est instrumentalisée. Parmi cette police-là, il y a des éléments qui sont là, qui ont été mis là-bas, comment on dit, comme militants, je ne sais pas moi, la milice de l'UDPS qu'on a insérée à la police. Et c'est cette milice-là qui fait des dégâts. Donc, cohésion nationale, c'est important. C'est le combat qu'il faut mener parce qu'il faut sauver la République. Mais entre-temps, nous ne pouvons pas accepter une telle injustice. Il faut que la justice soit faite. Nous demandons à ce que d'ailleurs nos avocats sont déjà à pied d'œuvre pour que ces messieurs, ces policiers soient jugés en flagrance. Et nos complices Nabango, la personne qui est allée les appeler pour qu'ils viennent nous attaquer ici, ils doivent être jugés en flagrance parce qu'on ne peut pas accepter un crime aussi odieux. On ne peut pas accepter ça. Bon, il faut demander à la justice. Il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on l'arrête. Il doit être arrêté. Moi, je ne sais pas si la police, on l'a déjà arrêté. Nous sommes en contact avec nos avocats. On va avoir des informations. Mais nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et il faut que très rapidement, ces crimes ne restent pas impunis. D'abord, à tous les résistants, je présente mes condoléances parce qu'ils viennent de perdre l'un de leurs, un garçon très très courageux. Je me rappelle encore quand on préparait l'arrivée du président le samedi matin, j'étais avec lui au terrain là-bas quand je travaillais avec les Clarisse et les autres pour le podium. Je l'ai vu, il était avec moi, il m'a même un peu menacé parce que c'est quand même quelqu'un qui est très chaleureux. Bon, pas menacé dans ce moment, Mokonzi, voilà. Il est très engagé. Le perdre comme ça, pour nous, c'est une perte. Donc je présente toutes mes condoléances à tous les combattants, là où ils se trouvent, tous les résistants, là où ils se trouvent. Et puis je leur demande de rester calmes. On nous a dit déjà que ces messieurs, ces policiers, on nous a dit qu'il a été arrêté et qu'il va être jugé en flagrance aujourd'hui. Nous sommes en train de suivre ça. Si ce n'est pas fait, nous allons utiliser toutes les voies légales pour que ces crimes ne restent pas impunis. Parce que... La famille biologique de qui? De Giresse? Oui, mais bien sûr, son papa est là avec notre avocat en train de suivre. Je vis son oncle paternel également qui est venu ici en pleurs. Il y a son jeune frère qui est là dans tous ses états. Son frère est ici avec nous. Donc la famille biologique est déjà au courant. Le corps est à la morgue, mais au niveau de la justice, nos avocats et la famille sont en train de suivre. Nous nous attendons pour aller assister à cette audience, cette audience en flagrance. C'est moi qui vous remercie. Voilà, madame, messieurs, c'est triste, je crois, pour comprendre la dernière intervention. Il y a cadre, il y a SID, papa Adrien. Il y a quelques précisions, décision Oyo parti, il faut que la justice soit faite par rapport à crime Oyo, loco situation salami, Neko Giresse accueilli, tout le monde est appelé sous-té, mais la famille. Maintenant, on a police, vraiment, policier, population za munguna na yote. Bino boza apolitique, bagarre politique etali ba politicien. Bango baza ba peuple bas. Ceux qui ont appartenance il y a SID. Chacun a son choix, c'est normal. Mais pourquoi tirer sur quelqu'un oyo asale loroté aibité quel que soit Fingaki, quel que soit. Est-ce qu'il faut tirer sur lui? C'est ça le grand parce que yo talakato comme nango ndeko akei. Bon, nous attendons que la presse te ressenga que tozo senga paix, baé ba kufi na prison bon moni. On recherche encore la mort ce n'est pas. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Bon s'abonner massivement à la Congo Télévision. Yabino yangoyo.
donc mosusu ezati donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yango oyo